Capage TV. Capage TV. Capage TV. Mais pas tout belé ba comme un Gaulois sans objectif. Alalika alamuki bo abaluke li batu kuna place azalaki. Mais le pas lali bo alamuki abaluke li batu place azali. Capage TV. Nana ya tunafia lelo promotion. Na ya kokuta yo bakunda déjà na cimetière Tifordak. Olimwa. Egalaka Pali Aigle, Héritier Wada, Papa Chéri Binadama, de la forêt. Yo badomo na lituka. Capage TV. Et on a comme mumu batu ko balite ya baye. Batu mumu baye. Baye na bakisi ya ba pour du joie. Et puis ba boka solanien. Musicien abandoyo comme communicateur na nyonso solanien. Yo na bandoyo ko parfait. Oh ne bazabo na minute yo ba communicateur musu ba komi troublé loko amusele kete ba petit libanga komekate mama Capage musale kufa. Capage TV. Tu n'es pas venu ici à la demande de Kofi. Ça je sais. Tu as dit que tu me laisserais parler. Laissez-les finir s'il vous plaît. Non, je ne vais pas interrompre. Non, non, ça je vous rassure. On fait comme si moi j'étais ton frère aussi. Tu es mon papa. Oh, non, non, non. Tu n'es pas mon frère. Non, 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 non. Tu n'es pas mon frère. Non, moi je peux pas me tromper sur mes enfants. Je connais mes enfants. Oh, j'ai les images. Ouh là là. Papa, émission, ça ne va pas. Capage TV. Sauf que quand Kofi Olomide na âge moko na ba papa mu pasula bitumba na plateau. So Kofi Olomide âge moko na bango bitumba na plateau. Siko Kofi za nini? Kofi za laga soko tali âge na ye. Et quand ta fana au fois 3. Hôtel Ité, où est-ce que likamu fonatika? Capage TV. Maman Capage, bolanda rabi sote ba to sala ba tendance. Stopper ça ba forme, ça mabe. Mais photo sipoter yango pesa mokili ya lelo. Ningi makambo ekendeli. Natalité muto ba ningi ba boma muto za faible na na go soutenir. Capage TV. Faire comprendre que bilobela obiso to lobaka to salaka. To za ba patron ya ba société na biso bilobela. Capage TV. Babi frère pas au foot à bien, il fallait qu'il m'en ait kaka. Donc il nous a profité. Faire au foot à biso bien. Na contrat na contrat nini. Toza na contrat na ferete, faire benga biso te, mutu na mutaya na ndenge na ye. Ezaka kanisela. Soka kanisi yo, gloire à Dieu. Soki pa kanisi yo te, maman. Et puis olingi faire na minute wa sombelo nini. Capage TV. Faire gola lokola na orchestre na Jet Set totikala komona communiquer mon côté ou ezoleka na ba télévision bazo sala offre d'emploi. Oh Na oasis. na awa wani vile kuna pasta uti kuna sikoro bebe nango Oh ndebe baboti. na wileri Oh kuna ndaboti oh. Voilà. Vraiment ñu Ephraim. Té. Kasi muno ka plateau na emisaki yo. Webiola. Zongo out. Ça c'est vrai. Banini batuchaka na banini ndebo. On va kuna le restaurant. Bato wa kokoke kuna te. C'est vrai. Masuka ka Oh ya ya. Yang auto oh. Nyonso tomona kuna pezali. Donc bachela ngo pe côté na niveau ya nzela wileri Kabinda wileri voilà. Vite ba ya. Voilà. Donc en face plein victoire. Voilà. Donc couragement ya Kabinda na wileri. Voilà. On a photo ka pasteur na kati. Na ya ville na ya awate. Na biso ba qualité ba rideau na moni. Ya ko sakana te. Ba kuiso nga na moni. Eza ba kuiso me makaba kinse quoi? Te. Pour exemple, que ça me ressemble, bah, ça on est là, na kati soko tali. Vraiment, mais Ephraim. Qu'est-ce que tu tapis de ce qu'on a déménagé, mais qu'on voit. Mais bana, na bambé. Voilà, tout à l'heure pasteur. Et bah pongi monsieur boya biso likaba bambeto akala. On se m'a fait la vidéo quoi.
Ça, c'est vrai. Il y a moi, je vois un mec médical. Vraiment. Et puis, on a remarqué, rideau, on a bango soko sombi, bazo tongo fait. On fait ça. Des aratos, pas beaucoup. Rideau. Des bakao, bakende ko cha boyo ça so mo. Ah, wa soko tongi tala. Machine yango. Yo sawa. Na nyu Ephraim, te ba umela. En tout cas, livraison na biso est gratuit. Ah, livraison est à domicile, terre au ma petite na banda au refout à 100 francs. Ba monter le sur la livraison. Surtout livraison na biso est gratuit. Bo fongola heure. Bo fongola reparti à 9h. OK. 9h, maison Ephraim a déjà ouvert. Et bon, le système est comme un peu tiki mbongo na yo. Ceux qui peuvent tiki barossa les l'oignon sont alors ceux qui peuvent contacter ba numéro na biso pour voyer ba adresse yanda pour payer pour livrer. Capage télévision, merci d'avoir oignon sur bazolanda biso, tozo ta musika tozo ya penza awa pona osala bino plaisir. Boso la hana dadi, tala dadi ye mo kazali mo expérience, ale to ya rapé ozo batem o batinyo so sepela ranango, lité ya kanda za rande mayele, asko na batem, alongo na ba polémique, ye mo katanga ba makambo na nyeso ba message nyeso mo komela kae. Merci en tout cas na bolingo bola ki sa rapé par dadi et ça la ye mo ko plaisir. Et merci dans Nzambo apesi biso souffle de vie ye indépendant de la ba moto to mataka na ba taxi to yelaka a protéger biso. En tout cas tozala mingi ya kolobate tozala dadi merci na bataki nkole, merci na bato bova, merci na lemba, merci na masina, merci na changu, merci na boma na mwanda, merci na Londres na États-Unis. Merci en tout cas na bato nyonso penza bazolanda biso mingi bazalité. Toujours fait ça, merci Nzambe parce qu'il y a des maîtres et temps, et circonstances, alors ça la penza que to respirer et puis tout ça vraiment en bonne santé. Bah on peut balinga rabiso. Merci na minute bounce la fleur du jour en tout cas na lost wana na lost kalami te soki na Bruxelles na oya penati na province à lost minute bounce la fleur du jour à Zawana en tout cas bato nyonso balingi oria western lité amta kanga ba nyonso wana. Merci d'avoir nyonso bazolanda biso boni Eunice Banze la fleur du jour femme intelligente vraiment toujours qu'elle est comme fleur na ba félicitations parce que bolamu na ye et comme kotonda biso c'est-à-dire batu nyonso bolingi bolia pe bomela bosomba ba biloko oyo. Et ça pour la provision à banda qu'on a bino au niveau ça la Western Manigram Airtel Money Kota pe M-Pesa pe Kota Orange Money pe Kota kosomba pe billet d'avion pour nous kende partout kaka na kata boutique Eunice Banze na na Lost wana na Belgique okozwa makambo wana nyonso. OK obaninga na libanga pona nini okomi kolela na libanga bon papa matuta. Ah, on est là tout qui concerne là un pied fort. Bon, ezala ki likambo bonzambe, ezala ki likambo ya mpia kate. Ah. Na féliciter Moussal Nzambe, le frère Moïse Matuta, évangéliste Moïse Matuta. Félicitations parce que o le saki biso l'échangeur ya ngonde bilei ya solo. OK. Et to lia ki penza lo lenge single parce que bilei o tozo le beza bilei ya liloba. Le lobanzambe to zwango na ba forme belé. Le lobanzambe ko zwango yo moko tangi makomi. To bateyi yo makomi to pe na baloyembo oyo yemba mi conformément na makomi. OK. Nde yango neza kolia penza bilei et félicitations na l'homme de Dieu évangéliste Moïse Matuta et a bengsi biso sur le 7 septembre. Kuna tokozala na soirée de gala na hôtel du Fleuve. Tokozala pe. Ngai na kokozanga te loba ki ndenge na bandine likambo na okila ye tina suka. OK. L'homme de Dieu toyebisi ba chrétien nyonso le 7 septembre na soirée de gala oyo momu na Nzambe frère Moïse Matuta bengsi biso pour na 35 ans de carrière na ye. Clôture nango ekozala na soirée de gala kuna na hôtel du Fleuve Nzambe tata apambola biso. OK. To bandaki na pibi po yo ebi kaka pibi nde kuna ezesika lokoso na ngana yo evandaka e photo bimisela ngo mayele. Mais mama Kapashi na banza ete
soki tosali mikolo ebele landa sagesse oyo tozokutana te na santaka opertibaka nga ma parole et puis lelo na ressenti lokwa na koloba terre à terre pona nini malobe komi vaste ekomi ebele makasi nazoyeba te na kosimba nini pe na kosimba nini topesi mbote na bakongole nyonso o bozotala biso partout na monde atie pe na mokili mobimba Yawe Nzambe tata apambola bino bolingaka mingi daddy na mama Kapashi bosala émission kitoko tozosala émission kitoko mais tozokufa ba pauvre boko seka biso un jour azalaka nene eloko te et batu tala kongola za bizarre apesi eloko te mazoloba ke profiter na moment na oya succès c'est-à-dire apesi eloko te aolendi so ok profiter succès de kilo succès si la ke faut qu'on profite yaya ba profitaka o bayembaka l'argent c'est l'argent mbongo ekobenga mbongo mutu azwi ta ko profiter na nini c'est ça ezaka na batela bomo ina ngai pona accident eyate vraiment mais en soi na ko profiter ne lokote na ko profiter ne lokote mutu ebisanga makama ko profiter pona ko profiter ne lokote musala ekufi et musala pe musala ekufi to profiter ne lokote musala ekufi et na minute to raisonner bana to tikela bango ni to bima ba parents ndenge ni c'est ça maman na bino Kapashi sekaki awa o seke boteli bino ni obi ko seka ona yebisa yo valeur na moso eboti bandako oui so ça velo ko seka o so mutu akabeli mutu kate eza ngwe lokote mutu muso akote to sekela bakizengi bendenge ni mais so ke boti mbongo na zo so ka eboti mbongo mais so valeur maman Nediembelite. Tant ba kontu comme ko lukayi. Ko diembela te fini. Valeur. Akenab. Mwana moko ayeli biso awa. Nini aloba eloko nini yango wana. Mwana bande ko babu. Ba supporter ba gangi. Ba pese mo eloko. Ba pese di omoni ke azongela na Yesus. C'est dit kaka mwana boyi ba si mususu alogi lambalia. Ozomona momoko kaka lambalia etikali ekangi to frappaka bango chaque année alombi ote oko frapper nani bon a frapper bino basi batu bolula ba faux dollar na ba rigo king ba faux ndikuna ngai amuntu te okosi rigo ba olela okosi ba rigo king ba leli yurika lenga seki bango tika boy nde bazaki na 3 personnes nde bombeli la bele wanto ba kombe $90 ba kaboli 30 Nako banda ka ko frappa ka bango chaque année ya wali boma nga ko frapper ka ite nga o ko frapper ka ite yeah azan kosi na bisu di bokeno ya fo eza ya ye aotanga ba maboke na ye boso atangi komi ya yo et puis ti aotanga ezala ya faux ezala ya vrai mama apesi yo et concerné yo et puis ye peso kaba selon musique so za wangila nde bakabeli yo neti biso bagolo bo ata $1 na ye okoliate aza fana kwiti ba faux ngana benga bango ba faux ba ferré so monde déjà que a ferré position tala au monde ba véritable ba ferré bazali ils ont ba King Salomon Elon Musk Eric Jenga Roi Salomon a fongola quantité TikTok a fongola compte Facebook ya zwande bana misala na mango internationali bon sala kana komone bozo salaire ba dani image bon sala na komone bozo c'est dit soko monika patron fongoli ba compte sur page Facebook TikTok Instagram si li o mutu agence de voyage a fongoli TikTok page Facebook yemo ko chabi logo na ye si li yemo ko komi journaliste yemo ko komi nyonso bino mo lia li sous $1 na été pour mon c'est importance na binote yemo ko bana ko expliquer ba tumaka nyonso na TikTok na ye alors bibino boza ko expliquer mabe so yemo ka sala ko leka osololi osomona c'est-à-dire patron akokota bikota kota so patron comme okota bikota kota directement na déconsidérer yo mauvais patron yo mona déjà Facebook à maman Sandrine Kazadi
ezala te ti aza na posa bata misala ye akoloba mingi te omona déjà konti YouTube ya yenikiniya mutu mbongo akosala biloko ya bongo te omona ya Didier Shombo ya passé le lokala mbongo ya Youssouf Pourada na Afrique du Sud ba patron bazala na ba quantité bango nde bino bosala bango ba ofuta bino mais nde ba patron ba patron nyonso bafongola patron asali compagnie pa fongoli alingi kutu ba artiste te boane eloko boloba te koleka ye moko sa live akota na live et puis akomeli bino bozelanga 15 na akota live ozala mituna tuna c'est tout à fait mon fois ça la likambo ndenge ya lingeli na motema na ye c'est ça bon to sengi na biso te to loba kaka to pesi bino mbote bisika bizwa mibino tata pambola bino nyonso bolingaka biso mingi bobengaka biso bopesaka ba conseil biso pe to tikela bino litoyi pona koyoka so opandanga tempa panzanga tempa pour une entreprise ngai bon babi père alors ba mo entreprise pour d'avoir bolingi en d'abord maman Kapashi o soulever point moko ya kitoko mais supporter makabodingo kota so mutu ayebi si oke ozalaka na entreprise na yo naye ko comprendre lelo oyo maman Kapashi bato ebele tango bozwaka bango na mosala fo yeba ayaka ndenge nini pa kobimela ndenge nini omoni biso nde toza osali noka bien otouche noka masolo ba communicateur na profiter na betelo lisolo po bino boyeba na bino yango te ngai na yeba yango ngai eza na problème mobimba oyo mabe basala ngai esika na bana kokumisa miziki na bango kala epa vie na yo o esilaka te o bakangisanga pa mutu ba sécurité o ya batu na ye wana ya bafuete ba potopota ngai bamela batopa minene po maboko evimba bango sikoyo maman Kapashi ozalaka pe témoin soko teli pena likambo ngo bien ezala flou omona pena ke mutu ambongo likambo olandela yana ngo ya niveau na yete mais aluki kaka yepa kota neka na salité na potopoto na maya na base na yo corrigeant menga na ko corriger na ngango te na base na buzoba na ye na nga na komi kolwa c'est-à-dire on sentir que na kutana na problème ko ya ba kasho ba problème ba nini ne comme ça na golwa mais pas to belé ba koma golwa sans objectif alalika alamuki bo abalukeli batu kuna place azalaki lelo pa lali bo alamuki abalukeli batu place azali d'abord faire gola lokola na orchestre na jet set to tikala ko mona communiquer mon côté ou ezoleka na ba télévision bazo sala offre d'emploi. OK. Na bien ou bien? Très bien. Au moins offre d'emploi ezani. Offre d'emploi ezali ko la société ezoluka bato misala. Baya ko sala. To tikala na biso ko mona ngote puis na ba orchestre ya Congo ezalate. Eza pe na mutu moko ta kota demande d'emploi. Sikoyo faire comprendre que bilobela obiso to lobaka to salaka. To za ba patron ya ba société na biso ya bilobela. Eza le rwanda tingani na zabu. Nous avons la chaîne l'été à canal officiel. Ouais. N'a pas pour ça la émission pas autant que partenaire. Ouais. C'est que nous avons déjà DG. Si. La chaîne l'été à canal officiel. Ouais. Et ça boya maman Kapashi. Kala to bane ko banga mutu ana grand carman. Qu'est-ce que tu melo côté. Mais oyebi lelo oyo ba grand car rebelle ba to ba subela ngona ba pine na se ba sumbela ngopona nini parking ya kochango. Ezate mutu a keche bimana valeur po keche za mukie ba koti wa na lupango ozana ngai tende ko na mwasi batu ebele tu baneko benga bango ba mfandu patu za na grand car le place ko la sa réalité fona kota le place ko la sa grand car ezate osololi keche zwa place mutu so ata yu pene ozabo obule ko somani keche yamokate est-ce yu pene no vandi we so kanisa so ma grand car pour grand car et ça l'année et qui avant et comme na mboka ne kufi na kati babongisi tango e comme na mboka na ba charger biloko mais ba mécanicien ki ba babongisi et ça malage ba grand car et comme na pasi et ya tapé na pasi nazala bon chauffeur ya ba grand car
Pina grand carré matelanga na. Okosi. C'est que on a poto musala no kaya grand. Ya. Yo na poto ko luka musala ti. Grand carré ya na mbongo tala lo boko. Mo lo boko. Et si e kanga ba clé. Yi e kanga ba clé. Yo ka grand carré munene boye. Bisous. Wala ndo liboko. Wala ndo liboko. Poka box na konga na mbongo te. So yo te mapeza ki loboko ya boxer. Ya yo pa ya boxer. Na mona te to banolela ka nyoso biso na ba Martin ba Colin. Onyo ke lobunda komba folela. E poli kuna folelo zonga. O gagner pe folela de ba koyambela yo. Kolelele ki mingi na loba sport a Congo te. Na sala bilobela ya buso. Poka mota lela ka. D'abord kabina ne mutwashi. Loketo. Ne bata naza la danser. Mais surtout les vidéos à kala na mona mutu moko na batu ba tala mwana. Eza marté ba koli. Eza yé. Oui. Période ezaka na nzoto mikie. Tanga zana wewa. Eza yé. Apina ba tala mwana. Marté ba koli. Ba rigo ba yebi sangai. Bon mais c'est pas rigo. Ba rigo so ngo bon moral. Fufu kaka. Tika boy. Ya. Bale ya mingi Mema ba onka restaurant moko pondo eza. Tika boy. Kalinga Thompson elala. Ba fufa sebulu wana ngela. Tika boy. Ba sopinyo so. Ba sopinyo. Ça dit bana mo bana ba secret d'état te. Bari ko king secret d'état za la kate. Tika boy. Ndelo nyo soka pona fufu. Tika boy. Yo moni ba onka sato wana. Mama Kapashi ba hoyela biso eza mo oyo ba honore yo pe ba tomboli yo. PDG chef d'entreprise aza patron. Oui, effectivement. Na patron musala. Naza patron musala na ngai. Naza patron nzoto na ngai. Naza patron makam na salaka. Osomona lelo oyo yoka na ebisa yo. Pourquoi tozana ba entreprise na biso? Po to salela ka ferete. Oui. To tiko salela mwezi matuta te. Mais oui. Mususu abengi biso te. Oui. Eza bongo. Ndeko na ngai. Mama Kapashi nazala na bayer na nga moko ananga bimisanga na lupango. OK. Mais problème ya bimisanga na lupango eza nyongwa mai. Alobi nga pona mai na limbisaka te. OK. Eni kolobezala ki mai te. Azalaki déjà na problème na c'est ça bon. A profiter na c'est-à-dire na ebisi papa naza na mbongo. Tambe okene ko foot ezalaki te. Pe mai pe bakangi te. Mais ya lobi ngai mutu ona tena lupangu jamais akozala nyongwa mai okobima. Babi faire pas au foot abino bien te, il fallait qu'il m'en ait kaka. Te. Donc nous a profité. Te faire au foot abiso bien te na contrat RN na mozo. Te na contrat nini. Na contrat nini. Toza na contrat na faire te, faire benga biso te, mutu na mutaya na ndenge na ye. Ezaka kanisela. Soka kanisi yo, gloire à Dieu. Soki pa kanisi yo te, maman, et puis olingi faire na minute wa sombelo nini. Apeso nini. Ozomona bino boka sa ba faire ne bazabo na ba famille na bango bana ba problème te. Baza ba problème très c'est parce que toi ba problème. Tala azan na ba cousine mususu na ba cousin na mwanda mususu bazola la penda ko tengama. Bazoluka ndeko na bango mwana mama kulutu mwana mama leki. Ouais, asala. Tozala ko tozabo na vie batu basala na ba société to yebi. Vie ezala degré par degré. Makasi. Ezala quoi yo ça na société aux engagés. Ba la premier degré ça peut-être bana na yo, deuxième ça soit papa na yo na maman na yo. Yo ke no lobake cousine nga akufaki société bimisambo. Et bimisa te. Faut ebi ba réalité wana te. Faire égale la gestion de niance azala torté. Azala pe na problème té. Et bisonde to reverser salité na buzoba na biso na kibusengi na biso. Parce que il y a d'autres personnes qui sont valeurs, ils ont bomba bosoto na biso. OK. Mais biso sko bosoto bimi na miso abatu. Lelo yebani ke to zala ke lo côté na orchestre, to futa makate, to sala ba délire ya makasi. Tinda bino mikolo boy. Ça dit té maman woli ta tinda. Non, maman Kapashi za compétence ya faire gola té.
aza na compétence wana te aza na niveau wana te ya kotinda moto mpo moto afingela ye bato mama ye compétence na ye eza micro lisangu yango nde compétence avi na ye mama Kapashi toyemba na badouche sa concert mais moto afani na voisin tosepela mongongo na yo toyemba na bamapangu boye na badésert bato bazoya kopusa na babi faire gola jeune parce que faire azala déjà lipambo babanda da kopambola ye depuis kala que garçon vous êtes un grand chanteur oyemba kitoko po ba faire be yembeli na bango wana eza ba yembeli oyo ezalaki akoti douche azoyemba aonika bilamba aosala mosala obrose basapato ezaka na elengi ezaka na elengi makasi yaka yo pangosama ya miso motema pasi obongisa motema naleli lisungi eza te o moto azoyemba ezalaka na elengi surtout na bamapango apolele epuis ekomaka nini bafere soki otali meme ekoleli na ye ezalaki daa na revesi déjà ayebani te ma eza na revesi oyoki na lupaka bandani oyo ayembaka wana oyo bachanteur jeune yango ayemba kitoko achante ezala bongo babiloko mosusu biso tozosala faut beaucoup réfléchir mpona kosala yango siko tala siko système yango ekomi lelo nenga lelo naza communicateur ya bagolwa boye nakomi mpe na posa même mosala bana nanga basala même mosala mwasi mpe asala tokomi okota na basi mama Kapashi naoyeba te bamusicien bakotraite biso banani mama Kapashi naza chef d'entreprise ne naza bo sikoyo yo babengi yo chef d'entreprise oboyi yango tangu okendaka kotravailler na mosala na Nzambe Moïse Mbiye mbongo bafutaka yo elekelaka na nzela ya jet set tombala moko eleka na poche na yo chef d'entreprise omoni ko place tozobima basoba place tozobima bakizengi chef d'entreprise osalelaka musicien moko boye campagne na ye ndenge lelo tokomi tozosala bapasteur tozosala bamisie chrétien tozosala batebele mbongo wana soki ezalaki yo oza travailleur ya jet set fo eleka nanu kuna après kuna baosani baofuta yo toza awa na mitema na biso toyebi ke tona baorchestre ebele ofoto soutenir ope nanu ebotami te na oyo ekobotama bakoya bakoluka biso. C'est pour cela mama Kapashi eza ignorance ya mabe eza obaloba pena ke omelio langwe ozoe balisu eloko te omeli mingi komi na kwiti ozoe balisu mama ndeto zambo ya mama Kapashi nga na chaîne o Kapashi TV nous avons un contrat na yote to signer ata papier mon côté un jour bo télémana ba famille na ngai bo ya ko menacer teke ndeko na biso asalelaka yo mingi pesa ete tokabwanaka lelo ya nyatika 20 na pela njemi lopela nde tozabo eza tosala système abuka lelo lamba lelo ndenge ya oke na image etalama te asala perte et concerné ngai te i monter nenda sala musala bien acha ba mayele kuna po video etalama asoki etalami te baswani na monter ngesina kamata nkia esina liamo eloko na na lekanzela yango ana penza mama Kapashi jari ya bande kona biso wana basa ba jari ya bata d'incompréhension ya mabe oyebisi je t'aime akomo mituna je t'aime ngo obwaki yango boyeza ya nani na moni la batu babundela je t'aime ya solo oui je t'aime lo ba je t'aime ngo a des autres bo lo bien ngo pona nani pona nga to pona balekinzela to pona bato ba otambola je t'aime nani il faut s'il sa combo incompréhension eza monde moko sataniste et na royebi so boelelo ebi ke ba jupa communicateur ba simba kis na musalo baza ba simba bazako pona nini yo ko mona ba orchestre lokola jet set ça na plus de 1500 communicateurs o ba banda na faire na tanga passe na tango akala boko 1500 ana ba communicateur baza plus de 1500 ya solo chaque province ba communicateur a faire baza ndengo mona la papa veut faire go la chaise de Nias chaque province
même na goma na tozoka tout masasi ezobeta oyoka o golu akufi ya solo okosi o bara jeune wana ya mutu afere ekangami mikolo ezosala te même na baafrique du sud fere aza na bacommunicateur aza na bacommunicateur ntina Angola ebele mais omonaka mutu moboye bato lokola baliteya baye bato moboye baye na bakisi ya bacourte joie et puis babwaka asolanien musicien abando yoka bacommunicateur ana nyonso solanien yo na bando yoko parfait okosi nde baza boye na minute oyo bacommunicateur mosusu bakomi troublé lokola moseleke te babeti libanga komeka te mama Kapashi mosala ekufa okomona kaka mosala makala moto ateka makala me nzoka asimbela makala kisi donc mosa asimbela bino soigne te natangi nkombo ya moto ate olingaka bafinga bino kwani obidie bagakso na baza bempoli bamaledike yo ozongisele ocenga na defi owoni problème eza nini ozala ocenga na defi mokomisi kopekisa ngai ngai nalinga bitumba defi tokenda ngo ntina suka te kokota non respect bible ezoloba boye esika bayebio na kimia tika kimia bagolois oyamba biso na kimia makasi moi je t'aime les gaulois naza na mama bagoloise malgré asala moi akosa biso na tiktok asala emoka che wangila emoka che biso emoka che biloko na bango wana ya omoni basere wana bamisi mikuli bayembela bino ti nzembo wana so bayembi yango nakanisaka ayo omona basere wana mopao osala sero mabe bamisi baza bamikuli me bayesingana ya na mekokonda te chacun na page kolanda dadi te eza na baboye onuko te sunini tozala makambo na biso tosolo mokota vie privé na yo vie santé na yo mokota mais na moni odose barobe te na dose ozala maboko ngolingo bunda yo na mona so okole mbanda na beta ndi mbanda to na okole mbanda nano na kokole kokole ezaka te mara mon travail grand frère comme les gens dès lors te non lo baba na yo basi beliti paka mo ya 60 ans ozalane nimisa ko mo boya mabe pene ya tango akala papa Pierre papier nonde you na papier na nga eza na ser mo bona quartier na biso ser wana za na souplesse you ne mtobomi yango ser wana za na souplicité na mono na nga ba ser wana ebi déjà ki ya bimane na mibala bato yeza ka so monika mwasa muto wana so ya bang yekutu omobalo moka sutuki bo ya lo baka ti surtout à l'époque ils sont écouté na mbanda faut kateka gilet tika boy pour sentir que bobundaki te pas que na sango gilet bambanda kando bano tambola kana gilet na poche gilet batokisa na maya mungwa yuko tomona na gilet batokisa na maya na zuo yo zalana neno na boy la bocholi to yama na bi agotokisela bato ba gilet na maya mungwa tika lo kuta pa mais bo baby si musale baby on a vu remboter apoti pour bon yamba nga wasongoto bomongo olingo bandalika mozela na vira manga sala ngai loko wana te mama Kapashi impossible te vie déjà moteme c'est suka e karata bana ko luka siko place ko bimisela abengi siko mama Kapashi ko te ye muto asali yango te muto asali yango penza tam voyage mais en collaboration na yet a collaboration na yet benga bango nga moyena benga bango exactement so ba oyate asali bango bien 500 yango asali bango bien eli koloba nini mama Kapashi eloko ekokotela ni si baza na bote ngunda kulutu na wazeba tika pardon abo émission abo ilanga
Ah bon, la émission, bon, la émission pour nous. Mukwa bongo. Je vous salue. Merci qu'on a aussi pénalité mon moko. Roi Bello. C'est moi Emba Roi Bello. Roi Bello to Roi Bello. Chadira Roi Bello. Et là on oui, yoga. Oui, tu l'as gagné. Oui, le combo est à voir ngai. Kolinga ba chanter. Yango sko mona ngai o li golo nini. Alinga yemo nyo sala kwa ni po sala na mo. Le ba ne ko kata pina like yo bi mana chanter te na mboko. Ndeli bina ata to tamona na msunzi la mo te me yo chanter ko ratete. Nani? Ya atelu ka pe mama solo. Degola gai. Mama Soloni. Sikoyo, lokoba yembela yo trop. Waka yo trop. So yo ki ka vona ngo gangi. Mais au moni voix oyo. Ate za mabe. Innocent ana chanter innocent ana chanter o yembalo innocité. Innocité mais innocent ana chanter o yembalo ko angate. Desma wete ana chanter o yembalo ko angate. Victime, bazan chanteur o yembalo ko angate. Pona lobi ne mingi mwa vueke ina bini ba maya malini. So pena na bini sala pena siansa mundongo maya moto mungo ba sense. Ya. Mungo ba sense ko comme so chanteur iti. Oui. Ndelo ka vo bona dia mo. Lia mungo ba sense oliena ki paka. Paka ke bomaka. Ki paka e bomaka te. E bomaka. E bomani. E bomaka. Ko so mo lia ko max sanctuary mo. Ko sanction ne logote. Liango bongo, sanction ne le côté. Ne vous écoutez pas. Yo ba isa ko za meilleure voix. Ngana chanter. Na meilleure voix te mais na za pas chanter mais so ba former ngai. Na ko tu pas faire. Te na za la déjà kuna. Ko yemba. Ko yemba. Na te ko yemba na boina na tant que ça test te ba mon na ba transport. Ti o maîtriser orchestre e ba to za kuna ba ba solo te. Au vent na bino ya ka répéter ça les 5 ans mais faire à mon akaote mulili ya mona ba orchestre za pe na kisi nango yete mais ba ninga na yo OK poto ziki sana pe ba mingongo oui boziki si ba ninga mingongo mama na yebite soki na mboka na biso Congo eza na ba musicien o déjà si ba bimisa affiche ba lobi ke un tel chante Kofi Olomide. Et Kofi Olomide, ça n'a pas de belé ou y'a bimisa la musique. Babia chante Kofi Olomide. Félicitations à Babia Ndonga. Papa ta boyo ebi likamba boyo elite. Ngai naza très content et na sepelaki na bandika ya Kofi Olomide le grand mopao. Problème nazo condamné ka Kofi ezanini. Bato meni poto nde baza makasité na communication. El moko pe bo defa kabiso. Nazana nga golua me ote fingai. Lite ya kana to kende poto, to ke fa no promotion a plawana. Et là la pona nini, faire ko loba na ye, faire ko poster na ye. Mais faire on sala ngo bambale belé. Mais ngana ko kende ka poto, objectif kana soutenir ka mutonga memi ngai. Non, c'est l'homme émission va former nyonso. Il y a piscine, il y a très. Non, c'est l'homme. Ça dit, amemi ba fufuna ba fumbwa. À part gaga. Premier jour ba kenaka o balata bilamba mo pa. Ndenge moko. Na ndenge ba komaka. Banda ba koma ti lelo. Lelo te. Concert ba o lobelate. Lelo te. O faut pas ça la campagne. Marc Tabou aza mwana musicien. Marc Tabou baza batu oyo faut ba longola bipoti. Na lisu na ba na lisu ba musicien. Na lisu ya ba musicien, c'est-à-dire batu ba yaka ko finga ba musicien. C'est ko bazo tcha bipoti na miso ba musicien fois ça nini alongola kayango. Et Marc Tabou c'est n'importe qui to moni likambo nyonso charge na ngeza Marc Tabou. Pour nous passer to yebite na journalisme o ya sala. Ezaka journalisme ya kotengela na classe to eza don ya famille to papa zalaki pour lelo e commande ngwana. Ngana moni muto asali droit
atali na droiture na ye esimbi onozo manga na chama tanga moni droit esimbi ayebisi ba petit nyonso na ba famille yo oko lukani na gestion yaka na droit botanga droit bo ma avocat bo ma magistrat koto copie pepele bato ebele bazotanga sans vocation a dérouter vocation na ye nga na yebisaka mama na nga na lobi mama ngai loba na bongisa avion loba na bongisa bateau to basuwa loba na bongisa ba moto loba na bongisa mutuka mais misala mosusu na kokoka te nga ndenge naza boye na okende kotangela aviation na kokoka pona linga biloko mingi ya komema ba tracteur oyo tonga banzela oyo esalaka ba bilanga musala osana poto yango wana sala na osana ekopesa mbongo koloba loko kotelenga demande d'emploi na poto yango sala yango wana te namona kite bato ba grand ka bana mbongo makasi comme ça dans le défaut bien tozi mobala ganka tika sambla na comprendre para de bisenga ame mazedu mobo grand ka mazedu era mbongo oui era mbongo ebi me makombe na journée asali bien asunga mwana musicien abetaki mpe ndika kotana na talité ya marque abetaki ndika ya mabe eleki ya popol eleki meme na ya popol ebo adi londole pena babetaki pena lembiselaki mo mokie ayefitaki mande fois pembe nani kuna pena eloko mabe ezalaki nani ye nani Laurent Tendance abande mpe kaka kotuna bakestion na mwa tendance aya na mwa lembisazo aolamba lolemo ko abongisaki pena bakestion na ye mais Popol Mupasula na marketing bazwaki ya bango penza bayokaki mingai changeaki penza na ministre Popol a changé pe soki kaka Koffi Olomide azalaki age moko na ba Popol Mupasula bitumba na plateau so Koffi Olomide age moko na bango bitumba na plateau siko Koffi ezali Koffi ezalaka soko otali age na ye ekota fana ofwa 3 hotel ité o ezaka likamu fona tika parce que Koffi tozwaki na ba qualité belé okozwa ye grand musicien mboka okozwa ye papa na biso ya mokolo ya mboka ozo comprendre okozwa ye na ba qualité belé na mbala moko nizai pena pambe émission oyo olingo ka pena kete bitumba okotala pene longi ya Popol Mupasula bo babilongi ya pembe ate siliki bana ate siliki mais biso neto yebaka ya pene comme démoraliser makasi babe comme pena démoraliser eli koloba nini ndeko na ngai eloko ekokotela mutu lokola raison exacte soto suka musala na yo osemboli yango kana ba norme mama kapage bolanda biso te bato sala ba tendance to pesa ba forme eza mabe mais photo supporter yango pesa mokili ya lelo ningi makambo ekendele natalité muto baningi baboma muto aza faible na yena ngo soutenir ye Popol Mupasula bobandi musala o lelo te bobandi yango sama ndefu bokoli bokomi na bandefu banga te aza mwana muke ba petit ba pousse poil Popol Mupasula baza bana mikie polo na mandefu ebele te Popol Mupasula sona opese age ebele 29 ans nazo biso vérité za mwana mukie devant ngai Popol Mupasula za mwana mukie ngana mukolo mama Kapache na webisa yo omoni marketer aza mwana ya ba musicien akoko kabwana na musicien moko te na mboka o ata musicien wana beti yo monaka lokola papa na otabula inda beti yo a corriger yo za mwana mutu akoko sauver honneur musical pe ya ba musicien nyonso mais omona Mark Tabu akomanga na tamo bazo fingana na biso aosela biso pe ba droit de réponse oyebi pe ba golwa na desazolo ba komami keloko moko kuna ya munene ekomi sadi tika busoba te nazo ndeko na ngai kocha la miniature ndete biloko na izanzila te elinko loba ete Koffi Olomide azana ba défaut na ye aza pe na ba erreur na ye mais on ya bana e bande ko soyer et soyez
Et nde toza boye na minute o ba communicateur nyonso, ba journaliste nyonso, toza na droit ya koloba bolamu wa Kofi taki aza vivant. Toloba yango te mukola kozala te. Nzamba pesi biso ye lelo akoli na miso bato pe azo connaître toujours. Maman, toza ba musicien na mboka ba koli pe bazali. Ouais. Bazako? Mbonge. Nakenda. Azali. Azali na mboko yo. OK. Baza ebele ba soliste ya kala baza. Ba drummer ya kala bazali. Ya ba ne 60 baza na mboko yo. Mais Kofi Olomide faut ko protéger. Oui. O ese leki. Popol Mupasu na bo soigner na vie na bino. Mark Tabu soigner na ndeko papa na yo. Na domaine musical. Ouais. Et Kofi a rappelé ki yo. Yote. Le baba tu mususu me yote. Aza parmi bato yo, yemoko Kofi Olomide ki naza idole ya papa na yo. Et na beta nzembo Kofi chante Taboulei. Hey, quel hommage! Et bah tu combien ba ya wana? Bele na zala pe. Ozalaka pe. Ta kalati. La piscine, la Pullman. Yango moni prophétie na beto ya musicien awa. Yo mo bi azalati na makamunanga mayeba ne totalaka. Oye baka ja o musicien ko ratete. Aza muta entourage abadi TV kala. Et puis TV kala. Ba parane ba ngwana de ba. Na prophétiser. Au monde yondo ozabwe réalisateur pas na ko ratete. Musicien ko ratete. Ingénieur de son. Ingénieur de son. Caméraman. Producteur. Pour ba ebi singa pe ozana pas mo ba no sala na tonton Skol. Na bien, tango content la vie ambiance, so ba no me la bière ni. Na menate. Ambiance on ka na mai. Na secret. Oui, na menate. Mais champagne le kana ngonde to dia nguna na babude pa ya. Mais moi na menate ka mukie. Oya ngope beta elo ne se beta na simba te. Ngaza lokwa yo mai kaka. Me ba dege bele. Eloko eleki reconnaissance na vie ezate. Bato ebele to kwa ko bimisela bango reconnaissance te po babanda biso mabe. Bato ebele Robino na ya pa na ye moko abengi singanga na bengi ete. Na bimi ayebisi mutu na ye pesa lite ya $50. Mutu na ye apenga 30 akati nga 20. Mais aki ko sala émission pa fesa chilusa lobi onga na ya ko telema na porte na ye na ya ko senga mbongo ya kabila ngai. Mutu abongo na kozalaka reconnaissante e pa na ye. Victime na kota prison pour na bino na kozalaka reconnaissante pour na bino o dadi abalukela ka batu na yebi problème nini nga na balukela bango baloba makambo eza na nzela te mais bagolwa feregola tokoya mobondo jet set na kima ba problème na ya boyambanga bien babi place balukela na kiti fanda obi babi place ba yambio bien so kiti fanda place ba yambio bien so kiti fanda ata de bon fanda ngakune na sabuye ndeko na biso a déstabiliser biso ben oui ba ko na minute yo même na ba concert to ko mo banga na biso oye ba to ke ne puta faire a rendre ka biso valeur moko na ba concert na ye e ba golwa mama o senti ki tozana na festival lati ba tombola nga na mutu ba memanga ba banga ta kilo na ngai te mais ba tombola ngai eza na ba orchestre mususu ba kabula ka gloire na ba ntu na bango te mais faire ndima ko kabula gloire na ba tu na ye soki bazu ya mboki toko soki ba opeso ça dit nazo banga poto na concert à monene le 20 septembre na changer OK na changer mama na concert sikoyo ndeko bazwa kai na première position ya ko metake ba podium tala salita sali tala salite tala bosoto tala nkele o tozo benga ngo lelo eza immaturité ingratitude irreconnaissance kibondoki obwakele di sommeil te bo ndeko na ngai batebele bakomolo bananga kandi wala dadi dadi asi place na minute akangi masolo
oui effectivement oya tamoli bien te to tche mupandi oya kena biso mabe to tche mupandi mais na ko yoka ke ba tunsu ba lobi eza o eza ba biloko mo ezaki artificiel ba eza yete mais na confirmer ngo po yemo ko sa l'émission baba keza ba nini artificiel babe nango di ba parole ya mwana ezaki ba jeu artificiel artificiel on baby to na bato ba yebo sambwisa bato na mboko yo bazali nyonso ndeko ana sali ba live na mwasi na ye lukuta na lukuta batinda bino te na mwasi na mobali ezaki ndoki na mwasi na mobali pena ba liaki ndoki ya makasi mwasi pasala ba live mwasi asali ba live atangi na kombo na ngai yo la kati entre tangano na tanga kombo na yete atangi yo sai mobali o yo poso lembi na nga pesi na lembi iyaya nga na lemba bagolwa muto ko lemba muninga zate nga na lemba kana de compte final bopienga bolobi tika moma bino no bopienga ide ayaya toke na ngotina suka osumbe toke na mama na so toko kene na ngotina suka muto ko kima azate oko tanga na bêtise na ndenge nini mama ndeko bobala boza très prudent na basi biso basi to boma bapaka bakasi hôtel live tango ba obina moi c'est mbala hôtelité mobala sali live wala sali live alba chesko nzembo ya ba voisin ba comme obina ngo non tela modèle ba obina loko ba okota ndako nganga bokitisa mabumu mwasi na mobali ba obina loko ba okota ndako nganga pas de là ya za la ville na loko ba okota pas de ndeni ni yenganga na yango azolu ko kasi abia uluka poso makambu wana makambu to amukia wa mutakala ngana mutakala abe ozane loko ata elo moza te ngana mutakala te auluko yenda za mutakala abi do yo ngai kola na biloko wana te bango pe na bamboko no basali eloko te abi c'est 100 $100 ya solo na oui ozoe combien na 100 nga simba mwana te yoko simba te yoko simba te moyebisi pesa pa paradis ko pesa face à caméra funguli nga ko mwana mais caméra wana pe ato filmer ngo après 6 mois ekweya osilikela pe mutu akwesa boke yo comprendre que ça caméra basomba ngo na mbonga mabe mbonga tala basala aboyi mbongo mususu kolinga te ekwa na maboko na yo olobi na paradis kende nanu kochela ngango na banki yo sko bandozonga partir à carte o comprendre ce que différent ndeko na ngai ngano simona makambo ebele osungi ngana ndozwa ngo yakenda na ngo eza mbongo muso lokoti on ngana désactiver kisho chanza ngomba mo ekoma ba franc oui ngana tika na ngo ekende ba 5 te obeta fo mbongo ezaka to moko na lifelo na mokili na lifelo ezaka to moko evaria kapete non na monate to eza 285 yo ke ko changer ba pesa yo 350 et dominer te ezaka to moko eza ba mbongo mususu yo ko simba te mobala za wana paradis te no soma mamo caméra ngana ozelo na tala soki elimwa yo mais bana banda pe bana ba jama be OK mbanga simisa ngo mwasi kopoti elimwenga na biboye d'abord eloko liboso fo ye bango soko zui mobali na bandal no okori kuna ndenge pese lo mubo c'est omoni awa na olobela bandal ya papa chéri papa sans chemise te papa sans chéri te papa sans chéri ozwe loko te ya solo okosi
oyebi vie na yo okozo bakale so sika o batanda na si tika papa sa chéri mutu akufaki te pe asona bakundi déjà akunda kala ane okufeli mingi makasi na bangi yo ngam na olia ona ona na komi na yo prida okolia na ngai ba oyeke so ba kena ki ndoki amapeza ndoki ya mwasi atala asima te tika boye lobana olisola mobala bandala mobala bandala soko zi oyo aza na mbongo alingi yo osepeli okomema na orgueil ya bandala soko zi oyo ya pauvre ya pasha alingaka akolata bafiere ndeko na nga otekiso nyonso ya solo akotekiso nyonso toyebani akotekiso nyonso surtout bango bazela mbongo euta poto ya oyo babimaka soirée tenki tokoloba mwana poto akenda poto te maana masolo tu ya poto na minute oyeba déjà que hiver na minute na poto ekomi 2 degrés 3 degrés 4 degrés 5 degrés bazali oyebi baza ebele na bandala balamukaka tongo abrosser ba sapatu atela moy asokoli déjà ba jini biloko to bolata arranger bien un souper journée mon ba chocolat 17h to 15h douche ya sokoli alati adini ndenga obima wana na telefone na ye azanga appel ya boîte te c'est dit batu ebele bomona na boîte o baleka aspect makasi bazana ne logo te bamema bango majorité et puis on sentir epengeli bat mais muto amemi bango azana ebengeli wana te osololi ko osololi osololi na meka ovandela mpaka te mpaka ese telema na bi tia kosate obuke lokolo ovandela mukota oyo bango kina mekese te nyonso eza kilo na nzete soso kaliaka bien te fale mama oyebisa lite aza na raison naboka bongo lite ya na raison ayebisa ye nga makambo ni ndeko na ngai nzambe akokisa ngai te mais apesa nga expérience ya étude nga na minute oyo nalokwa savant fo benga nga savant ya mabolo c'est-à-dire vie sociale, vie actuelle, côté love, faut bien nga savant. Ngana na zabo so na lié biloko no na sepeli, pas nyo so ba na sima nga ba o sepela. Ngana le moment ko très c'est-à-dire ngana lié na ba famille présidentielle. Oh, au moins service complet. Yé ba zoye na famille ka pona pondu. Asa profité. Nedo news. Passe na motema. Akufeli koko. Lokela na matanga. Tokokende. Eza moment moko eza penza très compliqué, très pertinence. Faut être très prudent. Si. Na yebi ke makambo matanga ya famille. Déjà si ba tiaki déjà na ba Twitter, na ba publication, biso to tombolango li sous makasi te. Mais oya motu yebani ete la famille ya maman Olive Lembe Kabila bazana matanga to président pour mes condoléances. Ouais, babio soutenir le président Mutambater. Bon, babio ko kimemba ujwa na butu na barigo. Te problème eza na yebisaka ba congolais que un jour otikala yo moko. Omonyango un jour otikala yo moko. Jusqu'au moment où on commence à réfléchir. OK. Nazalaki na posa na soutenir ye, mais tant que juriste na bane ko mona ke nyonso wana to kozana solution penate tozo luka to intimider maya moto
ma ya moto ba intimida kango te lisasi ba intimida kango te teni ya soda ba intimida kango te soki ese ye mama so mona place soda zo sala entraînement ki soda te ba soda biso bakimaka mbango te bakata bango bakovo ok bazwaka bango de Willery et de 24 akibomango bobeti yango en pied bokengo aller retour muta matata na mutuka sa te bozana chef na bino ndenge bokei boke kozwa formation ya kankokolo ok osisi ya kankokolo bozongi kancha nini ni babenga ni kibomango tango okoma na kibomango ba opesa bino ba entraînement ba sorti nyonso ba otala bo chef na bino otala moi ile bi makasi azu bino nyonso ya fanisi bino kana katikati ya moi mutoki ya mwindo ebimi mutoki ya pembe mutoki kuba nyonso ekangami esala poussière mo bolo kwa dor mo noir kwe na bibo ebi ke mutoki et comme appelle mungwa si déjà mutoki na muke se kita obo c'est dit au moins muto ba former soda boko za la bo lamba boko ke soka ba mungwa na sama pekara bazwaka bango bakela bango place à poto di tala formation ba soda eleki ba formation nyonso ngaza premier ngana yakana le père ngaza première promotion ba kinois o le père a recruté na Kinshasa tant ba lancer na RTNC 1 ke bazoluka ba volontaire ba benga biso ba volontaire ok to lataka salopeti na ba buti ok allez mama na ngai mama Clémentine Kaila lobi mwana oza mobali obomba bomba ona ndaku oya kolia bafufa baleki kende tobandi ndikona ngisika na okata sali tika bo esika na lati boots non c'est obe ngasoda pototi tala yaya c'est dit naza ne naza boy naza déserteur beboni désert quoi zongiso ne naza boy mikanda nyonso ezali soda zaka soda soda za soda ne naza boye na otelela makambo na bemission so na moni kana na obonga te ozongi na national tika boy nazongi na musala soda te yo fozonga pa wa ba garde républicaine na biboye ngana ozonga partout est-ce ebi ke na ba garde républicaine na côté FARDC pe na mbongo za makasti mbongo za na la police kosi na nzela ya okauka nali kelemba Capage TV. Capage TV. Capage TV.